Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Merci d'avoir choisi votre émission Afrique de Marambo, une émission de genre socio-culturelle, une émission de découverte à travers le milieu de la presse. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur vos invités car Nenge Zarabalobi en direct de Madacité. Donc, Mikolo Tomé Mabon toujours dans le système il y a boulot Balobi Awa. So ça la raté, il faut qu'il n'y ait pas de battement bandi parce que ah battement bandi balé karaté. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je peux Kiama. En direct de Autriche Balobi, yekuna na nenga ba Autriche akinela mamka nenge zara. Le lot aux ans de Gonabiso Nicole binomo bomona, les grands caméramans au cœur soit Nicole yemoro. Nga una benga ke fimoro ya basibe belé, ya bataille belé, tolo bela sujet ya faire rando parce que toye baté mamu ya barando et kende wapi. Parce que belé peut babisenga million de la presse, toza besoin toye barando ezalaka nini. Est-ce que rando kokyo ko matina niveau ya oboma mutu? Est-ce que rando kokyo ko matina niveau ya osala ba mabe mususu oto omona bande kona biso ba osala barando parce que rando ezaka awa na fwe de cité. Donc barando ezana ba poto, donc ezana ba Congo, ezana ba mboke belé. Donc lelo vraiment to lobela affaire ya barando, to globaliser barando nyos to ya monde. Donc lelo nazana ndeko nga Nicole, ye pe vrai chéri koleka ba fitu ya Cape Town to contredire nga azate donc Théo Solanais, affaire ya Barando. Bonjour Nicole. Ouais, bah tu m'entends la de partout à la radio, bah noir logo là, hein, bah le bill Lorette la compresseur en direct de Paris. Donc bah tu m'entends la biso. Maramou ya Barando, ne yo yebeli et qui n'a vraiment ne. Ndé vraiment na yebeli Barando. Bah premièrement na dingarando. Na dingarando ba classe ko nga na mutarando. Po na ngaki marando te. Net na ko ba net na fruit awa barando na biso net o ngana li rando o tozo me no to chono na fruit ya no premièrement ya kisongi nga so to nginga premièrement na ya na ndina yo to nginga iba na yo kibina ki be fu mutaye bisinga bo na ki marando te c'est que mutu soki ya yelo vraiment rando ebiso Nicole ndeza boy mutu ma beti oba ma obe quelconque c'est que yo kenda ko lubati na ba parler non que luka ko pona na mona elote ngaye pa na nga oze loko te non ki ma mutu te to ki ma ga nzambe nga banga nzambe nzala esili donc no yati na ndaku no tuna na tangelo kombo muta yebisi ngai ebongo makambo c'est ekendel pe na ndenge neti ya ba police bani c'est que yo vraiment c'est que Nicole na yo ça va tokende po biso nyonso na mboko tosala ngunda biso nyonso tosala ngunda na mboko donc na banga te mutu mo taza asala so visa so ni biso nyonso tokende si ça j'ai afuta mbongo tofuta. Est-ce que barando o ekomela rapé batu ou soit o ekomela déjà na vie est-ce que rando mon pays là bo bundi vraiment bitumba o ya bitumba ya mon pays bozokani makasi na kuza ba cicatrice na cicatrice mo aza ya rando tokenda tobunda surtout ya bakongo wana tokende pa camarade na wana yoka kombo ne ya zate menga na kina bunde. Donc c'est que yo moza combattre parce que yo so mutalukelo mamo bate na ne vraiment ba vitesse age il faut débattre il faut bunda bon so mutu wana boy bitumba na rando boy bitumba ndeni ye tandis que luki ya luki rando faut se préparer donc anga na dinga rando se préparer sina moni moente mama biso amelia azawana non kende bande ko na fanda ba na rasio non na ngai na bande ko na base mama donc vena nga amoja sunda leader ya Liège alobaki mamba rando suka na rando tongi to yeba bongo ba rando mususu ko ezalaka bozana bino na rando na mutu me ba kufeli oye eza susu système ya falita lobaka kipaka kokolo donc ba rando mususu ekomi ya mikolo tozala na biso na rando na yo me bokufeli na ye matanga est-ce que wana eza vrai rando te o kufeli na ya tinga personne fait ko ya te fali alobaki yango donc eza rando te rando eza pe que non makambu non na kota te ato moni nga na nzela lekanga eto ebani te donc ebongo soki master no mo bozaki na vraiment na métier moko umela ke ça ba 5 à 6 ans boyo koma na mo rando mo boy o bando kele mawa na bata e bien bo passa ou soit o bando zongele ka ba esprit wengende balobaka bato ba ebinga za mutema mabe makasi mutema makasi donc c'est toi na rando ezala koza nani na ngoza eza nani ze longo te na yati na yo kilo pe mawa te na mutema na no te na ka mutema na ba famille na nga tandis que la famille na nga toza camarade connaissance vraiment désolé c'est que na yiba mwelo mkena zongia ebongo soki peut-être muto bimara na ye bo beba ni amsumo eloko mawo o kele mapo
peut-être aza boyfriend na yo soit o memeka na esprit ya kirando parce que mikolo sa rando matro boyfriend na ngai mais to sale davi koki c'est ton rando o elekaki eleki donc ezatike noto memango lisusu te o elekaki eleki rando za nayebi ke bato baza basita mike baotala biso na Elenga Kumba TV baotala biso awa na Mada City donc ebongo bato bazali soit bato batalaka yo oyo baloba te peut-être nalukela fi oyo rando mosusu akoka te bato baotala biso olobani mpona ba bato bele bayebi nga na fi de problème batalaka peut-être balife na nga nasalaka batalaka peut-être babino bavideo nasalaka bayebi ke no oyo aza fi de problème nanu na ya boye te moto ye na ndako na biso yotunanga keno osali eloko boye no namona te donc elingelakisa keno bakokaa te nga nde nakendaka esili nga na to na bango te na ya ta te yayolukama na ndako na ya moto yayolukanga na ndako esimba no te oyolukanga na ndeni ndako na biso eza na blende oya na ndenge nini tozongela mwa question moko ya moke bongo barando oyo ezosalama awa na baréseaux sociaux parce que tomona mpe bele na ndenge bachronique ya bachronique ti yo kutu oyebisaka minyo bambanga bozwelango wapi donc barando tomona biso bachroniqueur na bachroniqueuse baosala omona yango eza barando moko professionnel to eza barando moko eza local bakutana na bango bakutanaka na bandemo bakati bakutanaka mais tosala rando eza vrai so rando eza te soki ezali tookena rando ntina suka parce que ngai nayebi shiki to cameraman na biso depuis Congo azali toyebi bakutanaka na bango donc aza na rando boye na cameraman bayokana te mais so bakutana fi ndeni mais so baye na internet eza problème donc ngai nde aza wana aza boye ngai nakenda na rando asambla te rando toa na rando te toa na rando toti kosa basambla soki toza na internet toloba makambo eza ya solo surtout ngai nalinga ya vérité toloba oyo eza vérité totala toyeba ke non ete baza na rando ya solo eke te totamba nde toye na park boye toyebi bato te toye tokuti bango peut-être boye bafandi mais toyebi na tv te baza na rando bazalaka boye tolobaka vérité na rando nayoka nde naoleka naofinga yosamawa naobude yosamawa eza teke na couse napesa mongo te rien. Donc il faut lancer moi un message pour na bana Cape Town parce que la moni bana Cape Town bana Poto bana partout donc baza moi barando ndenge kendela les grands cameraman 13G 520 giga babi cameraman dans l'équipe ba cameraman tout ya Cape Town to contredire nga azate donc okyo zoomer ndeko na biso niko ndenge aloba po bana Poto ba mona ke non mamango ya rando e baby mabe eloko nini okyo lancer pour na bandeko na biso bakendela barando ka bongo rando bongo ezala te o rando peut-être po ayiba mbongo nanga toswani rando eza rando te toyenda pa barando baya solo soki boza na rando eza rando toyeba barando mwa mike te na internet po juste toluka rando ma nakoloba kaka na bandeko oyo basalaka barando bana barando bala nini tocontinue mpo nanga tocontinue nga nalinga nanga rando po osa mpe rando yango foza na monoko oloba nga sambolongo olonganga te ozala na monoko oloba na polisi boye eza teke no tolenga mpo namona mpe bele na bamemi bao na polisi akomobe limbisa ngai sala boye nga kotina nga limbisa ngai ezalaka te so na na faute neti biso atofuta na biso mbongo obima nao nabangela yango te donc rando ntina suka kaka oza na rando ntina suka eza teke ya bapardon donc les musiciens déjà à faire rando et ça vraiment tellement passé parce que rando et soukaka na rando au fin na TV au singa pardon na TV le ba fait na fali poupa au respecter na TV non respecter na TV parce que mikolo to un système otie et otie peut-être OK na ngoka bongo tout monde na rando mo boy ebi mère na biso Mimi Chikeva ya mère na biso ye aza maman présidente na F victime ya fait na fali poupa et oyebi mpe ve na biso Christ Nzora ser na biso donc baza na mama na rando ve na biso Christ Nzora alobi akomaka nzoko akataka vraiment bilamba akomaka nyama donc mère na biso mpe Mimi Chikeva alobi asala basport ebele donc bango mibale baa na mama na rando babiso ki bakutani bakobeta mama ba 1 2 3 ka ndenge ezalaka eloko nini oloba mpo na rando ya mère na biso Mimi Chikeva mama ya Brando na ve nanga Christ Nzora rando surtout ya musika eza pasi ya obetana ndeti ya obetana oza musika nga na musika vraiment nga rando wana fo nde bakutana kongo tontimaki rando ya makasi po mère na biso Mimi Chikeva bien okita déjà na Congo c'est bien nga kuna osepela na makasi akita
kobeta akiti sur le terrain et puis il y a des fois que luka kisindora azate kisindora luke pona au moins que za faiblesse kende luka ye luka kisindora ese ngayo lo kobeta aponga linga baranga bo oloba kobeta ngayo beta ngayo ya c'est ça ona okoloba maman na ebité nini bo la menatala ki émission na okende kisindora loba ki na okende maman loba ngana c'est la mère akita ko kisindora non na balanga ba vela kisindora ngalo bina ngelo koting Nicole ye moko alobi ka ke non vela biso kisindoro yeba no moza balara okita na ninga ba komote mais mère na biso na yebi ke wana aza mère na nga Mimi Chikiva maman présidente azara na ba Lorette la compresseur azara na ba te belé tout moni sou rando ya maloré c'est la Congolia na maman na biso susu Mimi Chikiva bazo wele la kombo ya maman présidente bazo wele la ba kombo ya nani ba bwaka mingi donc maman na biso Mimi Chikiva na maman na biso Loris la Congoleuse rando wa yo zo monango etake pe moi si parce que yo poza makampo yo za toche donc au mona ba rando wana ozo monango ndeni etake yo nzamba rando bon ngana okoloba boni bango mbale na ko tsarando te pona ibango mbale juste baza ba mama eza likambo yo kana la place on a tino ki yo kani baza ba mama baza ba exemple na so lobby to landaka bango bayokana koza la président nzambe na ngai Kabila kuta cédé donc eza nango ke noir so monde ke me marando mama ok problème te soit kombo wana pour kombo ok nango pas été so koza na boss oza boss manda loti lobi oza na boss so koza yango te ya lo kwa na meto bolo ba Kabila zaka président donc c'est ok bien Félix ni mta place wana mais Kabila ana sima Félix ata sali nyonso ana sima ne yende mto yebi na meto za président eza bongo Kabila pe to yebi ke non Félix eza président mais aza président moi makambo Kabila ndi mto diriger eza bongo yo kozwa no komba ki président to ki présidente mais ngandi na makambo donc balobi pesa makambo zo makambo babi boss na nga jipe kia ma poste boss autriche zo ça donc tongi to yeba pe na ninga ba rando ya ba chroniqueur en Afrique du Sud est-ce que ndenge vraiment yo zela parce que yo za mona mboko déjà oyebi yebi pe chroniqueur moko soit chroniqueuse moko na kati ya Cape Town bon nga na yebi te pa kandi na yebi wa na tikalo yeba ta chroniqueur morte na yebi te bazali donc n'invité parce que normalement ba te belé pe ba osimba ba micro ba osimba ba nini ba oleka pe bazo finga nga minyo ba ofinga pe chaîne na biso Elenga Komba TV donc bazo lo balo ba belé ke to yebani to sala kombo mais na kamo kutunde yo lo bebi bango bon na yebi ba tinga na yeba yo ozana na Cape Town te tu es na Cape Town au continuer musasi bazaki donc balobi rien à dire rien à commenter donc awa to kende mamu ya boulot si tu solo on te solo donc soko sur la tête au sur la note donc babi na nenga ba vitesse ba oleka ba finga balobi baza ba parler ba ko héberger biso ba mignon to sala na ba chaîne bien té donc ba olinga to kende la rando ngo na ndenge format ya ke otie peut-être otie donc yo mutu vraiment au gérera ba fille nga mana pesi yom to girara ba fi parce que na ba fi Cape Town yom to za makambo donc yom to pesa ba makambo eloko nini oloba pona ba koni fuati ba koni nzala ya Cape Town o ba osengana ba 50 rand sa rand likamno lo bien ndako ani comme singa position ça ba deux chambres salon cuisine ils sont to fuki la kuna mona nga chroniqueur mota so bi ba ndako parce que yo ba chawa do ba peut-être on a comprendre ba ko tona cuisine là na habiter ils sont to chaba locataire na wa chambre attends en 4 chambres locataire baza muto afuti ndako ya yemo kwa zaki tandis que biso to sana mboko yo to ke msa to la mkatonga muta asumbi lupango azate ndasumbi ndako azate na ko chaba boss na biso to za lokwa ba pasa ba mbongo bani ya moni nga na ebité bon na ebité po na ebita chroniqueur morte et puis na ebité so basomba pe ba lupango ba ko chayo donc balobi na ninga ba vitesse baza ba makambo bino tu boyebi bango donc na yebi ke ba otala biso na groupe na biso kombo na yebi te ma ba otala biso na groupe wana balobi baza ba makambo baza ba appartement basala ba kombo ba Nicole boyebi bango donc na kamo kutunde yo lo boyebi bango te bon ngana éviter vraiment na éviter moi ko tatuni yo te ndeko na nga mobali de grâce mabika mbote rotozali na ebité muti na tunyo yonde mto sala ka na moni ka ba photo na moni vidéo te na moni ba photo yo na tuni yonde mto peut-être na ko iba bango na sima ndeko na ngana de grâce ko za artiste na ko iba mais ngana tikalo te na ebité pas ba chroniqueur a ko
Donc babi à part ba chroniqueur à Congo na Cape Town na Afrique du Sud ba ya biso bazali et na ndé vraiment ba Cape Town a chroniqueur azate. Tout ça maso moment nezara RTG confirma biso, Global TV confirma biso, Elenga Combat TV donc et confirma biso donc lelo pe to yambi Beni et to yambi Nicole na kati ya ba TV awa na kati Elenga Combat TV to solaka ndenge ezalaka bino mo bomoni apesi idéologie alobi rando eza rando donc système ya rando ekoki ozape ke non muninga sali o mabe o ya pardon est-ce que yo senga ba pardon to kendela na nzambe na ngai bon pardon na to ke non na ba oyo ba leka na nzela na ngana ba relation mo favore natika osenga pardon te ba yebi ngai siko bango kutu na osenga pardon te bo yo ka mutu boye osala ngelo te maman ça est bien hier Amélie Mpunga mboti ko tozali mais maman so so botuni attention celle comme ndom na singa pardon eza vraiment ndé na ngati c'est que bon so c'est mobile pardon te boza mobile bien za pela ba chiko na e so so singa pardon te monte ka okima na singa pardon eza sincèrement pour na singa pardon eza rare si pas na singa pardon c'est na celle comme moi mais na mobile peut-être mais na singa pardon tes habitudes na ngati ndé na ngati na singa pardon ba buté mobile na ayebi Otozali to bombi ka kombo. Ba gros bisous. Ayebi na singa pardon te. Na singa pardon. Tu so singi pardon ayebi ke non, na singa pardon da singa. Donc babi to lobate to koloba kaka po biso to zwa la vérité toujours na suksi babi awa c'est du boulot rien que la vérité. So za mbanga to lekate so malobezate o lekate pour Elenga Combat TV, l'émission tout ezalaka politique. Animation mariage. Animation culturelle, nini, songolo. Donc tout au bêta kango parce que biso awande boulot ba bibo kanga ba manzanza na bino po turoyo to mema bino na système to kutana nzela to bêta ni makofi to kutani wapi biso ka makofi donc caméra ka ezana sima po ekata makamba. Donc to moni na ninga ba vitesse pe ba tubalo ba fi pe belé na kata Cape Town même na ba groupe WhatsApp tout monde bango ba samba ka pe mamba bilamba ba samba ka makamke baza ba danser na moni okuto zana kabelo ya cher loko la ser na nga Lorette la compression donc bango ba griffeler ba biloko wana eta ke yo yebi ba masolo kabelo oyi masolo talent deti to tanga kombote loko ba Bernadette Masengo donc yayi eza kuna mpandi donc tout le monde déjà oza en catalogue oza ma fille en question olo bela kutu batango te eloko nino lancer pour ba fille o ba sutukela ngo neti biso batona mboka libanda bilambe zali chaka mboko na wan chef bilambe zali mutu aye ala tsanga iso na somba bilamba zali etose mulele toujours sur le point ayebi donc bilambe zali neti afuiti da toko discuter mamba bilamba te shop nyonso ko net talo on alati so ke shop o somba on a juste classement lo on a lingara mingi ko classer bilamba na to discuter te griffe faut cause on a ba griffe o lati boyebo we mne ngo classement ngai mutalaxan ko lata o alaxinga peut-être classement de na lati lelo eza maman na ngai amela funga yimtala kisinga vraiment ndinga o classer donc ngabe na pesi maman mbote. Donc bon sikoyo pona ba jeune o bazo sutukela maka parce que tout monde mamu ya barando ezokota na mamu belé ermo ezokota pe mamu ya mabala barando so tout monde pe ba jeune fille na Cape Town bazo botola pe batu mibali trop mamu barando mibali nzambi na ngai mutu ro kwa ngai no depuis na banda na vino eloko ana no ekomela ngate mutu nyonso ayebi ngai ke no na bima na garçon ana droite eti ana droite aye ami ebi o to mona ndimba tuna ye wana mbala na ya diama jamais na rolinga te moi so na te ata ko koko solo la pamba so ebi ka ke no diama place o azali en te matino bana et puis na eba te so na yebi wala problème est-ce que kokyo so que mutu pona randa mobile bon na ko sala onte randa mobile na ko sala onte wana ko mama ba vérité na ko sala onte puis na so na puna mobile te présence na nga kande kimsaba façon na nga kande na zala ndé kimsaba na tikala so na puna mobile te na tikala benga na téléphone te na moni message na téléphone mobile na nga to na moni be wana ko sala onte donc eloko nini oloba c'est que ndé oza na ba camarade pe parce que ndé au moins des choses am tarando te ba camarade ba kimayo tia na be bazali na camarade ka moko la canadienne maman na junior tia na be bazali na ba camarade te puna dinga ba camarade na ba ndeko na ngai
so tali mingi ba vidéo nango mona toujours ba ndiko nango to so ba vidéo ba photo na sa camarade ta pa bitana donc tu aurais pu ba rimer les gars babi Nicole ndenga za boye aza sucre na mwana donc balobi ozarano na Jona yo mais air mon pour kota rakota ba est-ce que ça m'a masolo oh my goodness na bimakana mobala mutenga surtout pas pour ebi nos amaye neti ngayo elo batacha na bebe na ebi ka to bala no ngate suka na raisonner wana na posa mobala ki mangai mobala mutu vraiment na ko sala ngote eloko na ko sala to za la sœur que non na ebi que non ngande na abona ebi na ke na Jona na ko de kanai mais mobala mutu ndeti oh c'est que yo ko zozano na Jona o mais na ndenge pa ba système o le bon to lobela si vérité ya isa polele que non na ebi que na zana yo bon na wana mutu boye na za boye wana epi koleka mais ekoki koleka mais kozani na mbali ya mutu na ebi que papa atosali nga nini atosali ni obala ngati olongola mwasi te po tianga pona olinga on pete baebi na olinga ngote na linga ngote et puis ba marié na okela bango mapo eza ba mamo to vivre na ba famille ba nini papa kindaki alingi mwasi musuli banda et mère na ndako ko mo souffrir boye parce que na mona sina sali yango na faire souffrir pe wana nde oyo bo ngapi na yebi aso souffrir mo na linga ngo penza te bala bato. Donc ok, merci beaucoup. Et là on est relancé pour notre jeune fille à babenga ba fille Barbara, ba fille mo ba tara ba kabelo, ba tara ba talent, ba tara mambebe ba mo ba lo ba boire bassin. Ba mo ba lo ba boire bassin. Donc balinga na ba ko ba père ba parce que ba bi ba koka kozana mibali ya bango moko te. Et là on nini oloba na ba jeune fille o balinga mibali ya bato. Ya lo beze bele makasi po na bango. Neti ngai ngamo na boaka bassin. Na boaka bassin za tika so boaki bassin, o boaka bassin ko za mbala ba. O ko za mbala no moko asalo plus ke ko tumbali oyo zo ya ba. Ngali ngambali na ngamo ko ngamo na gérer ngamo na fanjala benga bango ba neti basi o balanda mbala ba no benga ba elote. Et pendant ba elote, non na bima mbala ba te, bon na ebite so basala bino nini conseil za ka ke no to ba jeune makasi. Neti nga ba mbala boyo ke na o. To ba jeune, to na beauté, to na talent. Tokondima kati tolanda ba papa ba ko ba kina se ba été tozwa vie férié salambo so na posa olata salambo no olata neti ngai ne na lati boy mutu ta sombeli ngai salambongo tozana ba jeune to salambongo to olata to tambola nde to lingi saki ya cher li papa cher ngala lata talon mingi ko na za moi couser to na lata moi talon mwana okolo bato sala mbongo ko to linga mbali na biso na fiti mbali ebele baza wana posa mundele ozo mundele ngana ninga mundele te wana posa ya donc mobile o linga za bogara za mulaya za mokuse okozwa ça juste tambola bien la vie ça la bien okoma koto za olingi ona okolo mwana. Ouais Nicole bato baota la biso ebele rando nini e marka yo vina o mobimba depuis obanda kokola ti okomi na age randonnée marquant ngai neti ngai na ko ba ba rando marquant ba ezebele bon neti rando na so ya mobali ya camarade ngai wana ezaka na banda rando depuis l'école camarade na linga mingi to zaiki na classe juste ba fimo ba ye ba olukaye pour ba mbali na bango tandis que surtout ebiki na mbali wana za biso ba mbali na bango camarade na za akate. Et puis, la base, on a bien moni ba na ba libanda après classe. To ko ba te to tikala to kima ba. O te moni te ba yebele na bi abiso to ko mbia to tambola wa 4. To ami sac to bimna ba. O ko na yebse o to ko ka pomiso to ba ta rade fo to ko ka. Ba kama na ba ngamo na ko test na kinda. Est-ce mo bo luka nani? Oh non to luka grâce a ura ko to za goncho. Ba moto ne bele. To luka grâce est-ce mo a bela. Bozo luke po ani mobile na so mobile ni. Botier, mobile na bino, mais avant mobile na biso, na so na ba na normal ba maki ya na tibo mobile pour ngaswe et comme ma mwana feza ba to ba yebinga na longola no ko ti sa o mesi na longola ki mwasi pour si ce genre tamba ba mobile na tambula na tibo mobile na o bino ba ba nani yo pongo la sepso za nani na zo uniforme na longoli na tino ba na simbisi to banzi bitumba to banda bitumba vi na oyeba ke no koto ilongwa kae to banda bitumba to bunda bitumba to sana ngo intimate mundara chaque jour
pona mobali eza rando pa ngalo na c'est pas dans la vie mais depuis na Cape Town na mona rando makasi ko ba elonte. Ah oui, balobi Nicolas lobby amonaka barando vraiment makasi ate na Cape Town parce que bakolo rando bazali so za na besoin rando yaka kota mignon so za besoin rando yaka kota Nicole so za na besoin ya rando yaka côté ya Trezeguet 520 giga donc biso betango ki to connaît lengi. Donc tokomi vraiment presque na moi suka émission na biso na ke batu ba otala biso vraiment ebele eloko nini oki ko pesa comme conseil comme mot de la fin na batu tout o basala barando tengama lokola bakoka na batu tout o basala ba biloko mo ya bien te. Bon neti ngai nako pesa conseil beza te pour un conseil anote nako lo bakaki non tout ça la ba vrai rando so zaneti na problème na mignon so ki o le ka TV vraiment loba tike non moi mobile wana pour nga na comprendre ngati za ngati no ko bona ya lobi na ngati pote ngati ngapa na lingo tangi pa ko mo ko na répondre nga na banga na ngati na banga te na rando na mutu bwe na rando na exaucer na yepe exaucer na loba exaucer moni nga so na kutana na beta yo oze lo côté oza boza na comprendre que no a lobi na nga pe no kana répondre so ya bitumba to obunda esa ti barando yo ka so la que mission no la kenga ni o ka se ko sali bo la ti mignon o sa que mission no la sangani yo za nani oze lo côté ngani nga barando bo to sa barando bo ko na sikela esa ti que no rando mo be na sima to lo ba biso kaka banga kana ngai me na ninga batu bele o sa nga mabe ko finga nga mabe ko sala nga bete tanga kombo to mesana bon batu pe ko sala barando peut-être bandaku wana problème mutu kendo lukaye la te que yonde maka okie ko luketi na ndaku mamu sala ki boeto pa ko sala ki boenga linga bo afiti ba o kanga biso te ba kiaso paite biso so sala ngunda biso nyoso to za ba réfugié surtout bitumba ba réfugié na na tsi ba kreta bon na éviter donc balobi rando suka na rando toke na bon toujours na système et otie olati versa singa pe na ki olukelo chemise avec ça sur uniforme ya Cape Town donc drôle vraiment na suka oki opesa quelques dédicaces na batu balandi biso na Elenga Komba TV batu tout balingaka Nicole ba diamant donc moi si moko ya ta ya guitare quoi. Bon beauté na batu balinga diamant basé belé. Premièrement, Ramon Massoudi, la gros bisou bébé. Marlon Moleni, Divine Boss, Madame Marlon. Na exaucé mon lélé, yende muta ataka make-up, si bombo nga dimanche na tima photo na bien. Yo yenda simbi makamba. Arbistar na Brazzaville, petit frère propre, on a li passe na nga ba bisou belé. Na Orange Wif, bon ba passa la Rasuki, ba bisou. Jean Smith ya Lengo. Landry na maman nanga na Angola, Claudia Celestine na Kukibu, un gros bisou. Oh na bosana ya na ngai, oh my god. Ya na bosana yote. Na Suisse, c'est OK, totally bien Naomi da Paz. Azawa na ya na masala ngai mo mike le kaka. Merci beaucoup na Movnaki na Zwaki na bato ba soutenir na matanga. Vraiment ba gros bisous, famille Kaosa, Aristote Kaosa, John Boteka, maman nanga Rose. Merci beaucoup, ba gros bisous. Donc oui, on est à la fin de notre émission. On a passé mote na batutu balingaka le mignon garçon de la presse internationale. Balobi les jeunes à taille S babi. Toki makimagène faut ala libumu plan moi. Moi système quand ba taille S moi slim mais ça la bien. Donc babi j'ai des mabandi na nenga ba TV simaraté. Donc je salue mon vieux Ambrodia Sunda leader et Liège babi venanga tangaka ba 5. Donc vraiment rassurera bien. Je salue mon vieux babi Zoro Mabia la new des stars congolais donc kuna les gars Naomi da Paz. Zoro Mabia la père nanga mo na kata Suisse veut dire yonde makam. Vena biso aza boga kolega ba bébé belé donc vena biso new des stars congolaises Zoro Mabia la motema ya ser nanga cheval blanc balobi en direct de Suisse na nenga ba Suisse baleka te po ozawana donc na pesi mbote na grâce te mo passeport rouge balobi yena nenga ba efasi kuna to beta na babi Yves Abdallah mon vieux ya ba RTGA Fifi si Waston balobi RTGA to kanga toujours ka ndenge za babi oyo alingaka mignon pa lingaka o pa lingaka ngate donc ngape na lingaka bino te pona tala bino te bino botala nga je salue mon boss balobi jipe kiama boss moko solaka bien kitoko na elengi balobi ba ya ba kote belé ba sangana ba okende banzela ka bo ndenge zalaka to tozala na bino kuna osalelo kote botinda biso ba message boko beta boko kanela boko salelo nazali kuna voyage na beti voyage na ye
osali eloko moko te balobi journaliste il faut passeport donc toti kosala bangunda tokendela mamuka ndenge ezalaka donc napesi mbote na Trezeguet 520 giga balobi le seul et l'unique cameraman oyo nga na confirmé na kati ya Cape Town c'est pas pareil à suivre bye bye.